Bozé, pardon, on a changé lunettes. Là, ta lunette de soleil. Bonjour bande quoi. Bonjour Nabino nyonso. Lelo tibo moninga na liboso Nabino ezaka vraiment trop ten habitude nanga ya kosala ka ba vidéo hein. Mais lelo tina ye liboso Nabino po ekomi trop tellement baebi que chimène se justifie kate s'il vous plaît. Allez là-bas. Tellement baebi que chimène se justifie kana été yango buzoba nyonso bakoma kaka kolatisa chimène mais chimène pas lobby stop bozila pardon voilà to banda sikuya avant to kende na mafinga ou quoi que ce soit bandeko photo explica kana no likambu ndenge bandi bozila ba papier nanga avant et s'envoler awa voilà to explica ka likambu nyonso ndenge bandi bandeko bino mo bomoni Magali a sali vidéo. Elle s'est fait passer pour la Sainte Nitouche. Keya Pekisaka, yeboye. Grave zate a finginga, a fingi mobali nanga, lobika o nyonso il fallait loba, a chrétien na batu, il fallait a chrétien. Ngai na ele o liboso na bino, to banda point par point pour na noter. Point liboso eza. Olobi kende konayo soka koti boloko tokomona. Soit disons de konayo hein, to précisaka bien. Bande konanga. Bino mo bomona na novembre 2019 to sombanda koyo tina ya ba problème ndenge le kaka par rapport à adresse nanga ndenge ndeko na ye soi-disant ndenge Magali azo piolo la kendeko na ye ndenge apesaka adresse nanga ngana ye eloko ekabola biso yangwana. La plupart des gens baloba ke Manuela mutakabola bango lelo na opesa bino version solo pour rarement Chimène elle vient pour se justifier. Dans ma vie je n'ai pas l'habitude de me justifier. Mais lelo na ye kobete la bino ba vérité. Manuela kitoko atikala ko kabolanga nandeko na yeti. Eloko kabolanga nandeko na ye eza adresse nanga. Ndenge bango bayaka babeta kango Google c'est wana nyoso toyebi. Mais adresse nanga tango na tindela kandeko na ye. Ezaka photo capture na kangaka ya enveloppe. Na tindela na messenger e bima libanda. Yango eloko sala kike mutuna nakendaki na kwa nanga nde bino mo bomona ba video asndeko na salaka ke toza lisute na vandaka na kwa nanga ti na vandi na kwa nanga bomona ka ba faux compte bazo finga yana landa te na atan olanda ba faux compte te ti mukolo bachaka ke ngana bana nanga na ndako yo tokufi toziki etambola na ba Facebook etambola na ba Instagram na ko sabilote famille nanga comme penza en panique na baninga o ba ebinga ba camarade ba nanga et comme écoute na Instagram pour ko liebisa batwana ba longola keza information lukuta et comme qui problème bande ko comme qui penza problème binomo bomona ndenge na ya ko sala vidéo il y a 37 secondes oyo bomona epesa ba palpite baselanga vidéo liboso ba finganga mobali nanga na bananga na salaka deuxième vidéo o bomonaka na lataka noir troisième après kuna basalelanga 50 000 vidéos après bomona vidéo asuka o nga Chimène na salaka o na lataka pantalon ya jaune moutarde vidéo na o se rappeler na salaka ngo un certain dimanche lundi nango na tongo mbila abenginga
namonaka numéro moko fixe et benginga na ba 9h30 bo tozaka na mobali nanga na période de confinement tozaka na mobali nanga na salon tovandi bona moni numéro moko fixe ezanga kombo e benginga na yambi allô bonjour madame oh c'est la police de transport c'est pour l'affaire qui s'était passée à Villeneuve-Saint-Georges. Ah d'accord, l'affaire de Mi-José, oh oui. Oh, bokoko okoki koya na poste na biso eza na 18e arrondissement. On a dit oui, il n'y a pas de problème, mais na ba confinement auto sa andeni. Ba bisinga na tindela bango bako tindela nga convocation ka ou na vous avez véhiculé to lobi oui. Atindelanga mbilango patindelanga convocation ya binanga boy soki mbila kangi bino na nzela soki bolakisi convocation oyo y aura pas de problème. Babenganga lundi jeudi ya semaine wana ka ya lundi babenganga nazaka convoqué na kenda pe na mbali nanga na poste ango na 18e arrondissement bayamba biso pe bazwa biso 2 heures du temps. Posanga ba question il fallait poser na répondre pe makambo yo il fallait na répondre o nga chimene na yeba kapo na makambo ango après batuninga soki na yebi Angelos nabi oui na yebi mais tozala lisu te azali mutu ya Mi José ponga ne pas kwana na yeba ki ke Angelos na bambi bazalaka na Mi José o kutu eleki après tunanga ba question nga siko na yebisa mbila Vous excusez-nga, appelle-moi Ekotaki. Période moko boye, nga penza na banda ozala trop groupe te, ndeko na ye akomaki pire master na Manuela. Soki boza na ba question musuta mususu onga chimena okoko répondre bino te. Botu na Manuela na pesa, police. Vous excusez, appelle-moi ko e déranger vraiment. Na pesa numéro ya ma ba coordonnées ya Manuela. Pendenge sala ke Manuela mbila bengi saka yaka ainsi de suite côté wana tolekisi bino batu bolo bo chimen bako kangayo chimen oko kende boloko mais oui bino si bomona innocent bakangi ezala kanango mena histoire a Mi José ba preuve nyonso makam nyonso ezali nga chimen ti babengi senga 2 heures nanga na kenda na zonga shinga ezana batu oyo na histoire a Mi José obino mobolo bakaki bakokanga te bakokanga bango te bakendaki ba 3 jours baza na sursis bapesi bango obligation ya kosigner ka une fois par semaine ezandeti na kutu na yebaki te ke ba akutaki pe garde à vue Myriam bakangaki ye na yebaki même pas na découvrir en kaka na dernièrement là par rapport à mon avocat ezana batu oyo balalaki ba garde à vue ata bowangani vérité eza moko d'interdiction biso tozwi par rapport à mbila ba vérité wana ezaka ndeko na yo magali na biso batu toyebi tika koya kolukele makambo po tozana ba problème na biso na justice tozana ba problème na biso na justice magali soko lingo ya osala mi ya culpa vis-à-vis ndeko na yo oya kosengi bolimbisi ya ndenge oyela biso na internet ko bimisake azala kandoki abota bana misatu na Congo alia bango po biso toyeba ba makambo wana nyonso obele yoti Mi José tong bachuba kiembeli nana ya kosala video kopesa ba kombo ndeko noko baza criminel fo bakangai yote magali menyoso na mbila zanango Magali nyonso wana mbila za ndenge lobi ko kozoba video na nyonso na finga yo Magali oui moi Chimène je t'encourage mbila ya Mi José eza ya 18e arrondissement au betika en internet bon yo pe ko koma makam nyonso mobulu oluki osengika moto lukelo police de transport ya 18e arrondissement aucun secrétariat lobika eza pona affaire elekaki na Villeneuve-Saint-Georges bako yamba yo Magali bako yambo video ope na osala kobosa nango te memango pe traducteur azali makamus mbila azana video na biso nyonso na oyo moko osala na ba oyo salaka ezala akuna me yebaka ketango zokende pa mbila ngo yebake mbila opozo ba question te ba finga kio nini basala kio ni polikambo ezo mema biso na mbila transport eza crime ouais les cas qui na Villeneuve-Saint-Georges tentative de meurtre avec préméditation na vol à main armée yango mutezo mema biso kuna bandeko côté wana nanu to nanu exemple moko boye to pesa bango ya Chouchou Ilunga
Chouchou Ilunga asala likamoko boele kaka na Canada na 2015. Bakanga kaye bapesa kaye sursis. Ba jija ye na 2019. Azwa combien? Azwa 10 ans d'emprisonnement. Azwa 10 ans d'emprisonnement. Magali soko lingi ndeko na yo. Luka bo aider financièrement. Azwa avocat makasi pona likambo a crime. Ezali ba avocat bazaka cher ba avocat ya problème a crime et bandaka partir ba 10 000 euros, c'est très cher. Au lieu ya ka ko perdre ka temps na yo na internet ya ko lobaka makambo yebite Magali. Pozo loba penza makambo yebite. Vérité ezaka na biso o ba convoca na ba o balala ki garde à vue to yebi vérité. Na yo Magali na ba faux compte boza na vérité mon côté. Boza na vérité mon côté. O shimena okota boloko po ye pas zalaka ta na makamba mi José ya soki ba okanganga que Dieu soit loué. Soki na zalaka mais Dieu est juste. Na zalaka te na yeba pe makambo wana te. Ba vidéo eza na internet o éprouva que tokabwana. Bomoni atabo lobi atabo komi atabo sali o nyonso bino bozo mona ke boko sala pona chimene nalala bien ngaza criminalité naza pe na surcité naza bien ezaka tomsu comme tribunal ami José kozala l'année prochaine ezaka tomsu ba convoquer nga na kati ya tribunal devant bino nyonso batangelinga procès verbal nanga batuninga on changer le côté bazongi singa na bana nga na kevanda après na rozonga shinga mezana batu o mukolo wana bakozonga kati kote wana kutu na yeli makambo wana te toleka Magali olobaka ke nazaka na nyongo na yo Magali nyongo zaka ya butu nyongo zaka ya butu to na moi ndeko na voice déjà sina publié te ndeko na déjà sa loba makamba mbongo ke yem tazana mbongo na yo akopesa yo Magali okase loka 200 euros nazo kutu biloko noso ya 1000 euros na futa yo yo mo po bimisa na munono chimé na futa bien Magali na kezo loko noso ya 200 euros na kete kama siko ponga chimé na gagner nini hein ponga siko chimé na gagner nini Magali namoni mayele na yo na mulai na yo nyonso ekangama na masoko nyonso ekangama awa na masoko Magali oza lokola soso Magali oza lokola soso bandeko avokutu na bandinga toke susu na histoire a rando bino mo bomona ki rando euta ko leka wa dernier euta ko leka fa ba tuba mi José Mbeli tango bomona mi José ye afingi chimene mi José ye afingi ndeko soi-disant ndeko na ye mi José ye afingi Manuela mais lelo Magali se permettre à ça la vidéo que yete mutabanda ki kotinda mais Magali mutatinda mi José afinga ngana ndeko na yo na Manuela mais yote mi José kufita bandeko soki likambu nazolo banazo kosa mi José aza vivante mi José nana kufite mi José ayebi makambu nazolo ba po on nazolo be José ti Magali oyo fongola munoko na yo zoloba ke famille a mi José te mutu ba porta plainte que za mi José te muta porta plainte on ba chuba ka embeleza bandeko ne mais o mona ke oza mayele te bandeko mi José ba porter plainte ba chubi mi José Mbeli ndeni eza ye moko mi José muta porta plainte Magali zo beta ba masolo o yebite biso to kenda na mbila ana to yebi makambu to obeta tanto banda ko beta ngo Manuela zo betela bino zo betela bino bo bimisa Manuela lokutati ati tango ba komo kende ba garde à vue nde ale silence komi ale boko mondima ya mamingi ya pona bino ya mamingi Magali atinda mi José finga ba bino mo bomona na ba video wana ya fionto na banda ya Magali olobi nini bino moko bolanda bomona video wana mutu wa bandaki kotinda mi José a manqué nga respect to banda osana ba problème na biso ba problème na biso banda oza l'interne e banda ya libanda te ti mi José se permettre ça la vidéo a finganga eza po yo Magali mutu otinda mi José a finganga
ozo yape kolinga komi bimisa ndeti ser en Christ magali ndoki po alukuta oza ndoki po oza lokuta tellement bomona ke chimene alobaka te ayaka ko se justifier te makambo nyonso bolobaka tellement koya te ale elataka chimene na tour oyo mutu akoleka te mutu nyonso oya okosa likambo na kombo na nga nakoya koloba mpona ape na mutu apesanga interdiction ya kosala video te po ntango na ye osala video boye soki nazalaki na interdiction nde na ye te magali bemba mama na yo magali ebembe ya mama bandeko avant na finga tozonga lisusu na olinga na expliquer bino prendre na nga na magali ebanda depuis 2015 po magali ayaka kobimisa sainte ni touche bino boye ye sainte ni touche nga na 2016 nakolakisa binwango ntango mosusu nakobambela binwango na mire nango bien ntango mosusu manuela akotiela binwango nabimisa kindumba ya magali na komba na 2016 nakobimisela bino bacapture nyonso ya garçon wana oyo bokomona libala penza libala nasaleli binongo mwa montage ya video bobandozwa ngo ndenge ezoleka masolo ya libala en sachant kazalaki na mobali na ndako nga chimene soki nabimaka na Paul Jacques nani mais na époque nazalaka célibataire nazalaka na mobali te depuis nakoma na mobali nanga papa na mobali ya génération nanga po j'ai 41 ans Urbain il a 48 ans pour ton information Magali avoir les cheveux blancs n'est pas signe de vieillesse ok merci butaba Magali oyo Magali te masoko mulai nyonso esuka ye awa mukango ekangama na masoko makolo mikie loko asoso Magali yoza na ta ya sosa mboka te Magali yoza na ta ya soso mboka ifalo za ta na ta ya sosa ville kindumba ya Magali tel asipporte te bino moka boyebi po Magali aza ya Urbain tango yo bimiselanga mbali nkolo te Urbain na 38 ans mbala génération nanga papa na bino a valoriser nga Magali taka mobala balinga te asombelinga ndaku kombo nanga ebo mkola obalanga eza ndeni nana projet musuma nana projet Jeep na lisiko papa sombelanga Jeep libala muko balanga autant tout okeka biso mbali na batemo na biso to bali tozongi na biso chez biso to invité batu ko boya après bo finga biso te jamais Magali na lekio na vie na lekio na stabilité ta o shenga lupangu nanga na osa na sima lupangu nanga na sima lupangu nanga Magali ala osombelo mukonini o botela ala mwana mukolonini mwasi mobo mela bakisi ya choko asoka ngo kosoka yango matrice ezika ye akoka ngazemi te ale mataka esalaka pete yango moni mobali ya mpane mwasi ya mpane mobali ya Magali aza tala na tshela bino photo tala mabundi minene on dirait basoka kaye kosoka nini mungwa na mabundi tala yo lingo comparer longa mobali no choko wana na Urbain acha choko te Magali oloba lisola choko yo nanga po boto zokumisa bota choko naturel nini longa ba mongol Magali oza mongol oza na belonga ba trésomi 21 elonga ba mongol surtout na suki wana kati keno pena kitoko mongol na moni kuna era fingi yo Magali era fingi ozoyebisa era iboyebisa eke bana nga ba voyou te mama Soni oyo loba tate ke mwana nga za avocat mwana nga za docteur na kofundo pa mwana nga bo oyo loba ke mwana za voyou mais Magali osila Soni nga shime mwana nga liboso na BTS Warren 23 ans na bote na 18 ans mwana nga mibale Kami ana baka autre chose bac elle travaille aller chez elle Magali eloro nini oko sa na vie ko impressionner nga
yo penza yelo nino ko sala oye ko osali pe impressionner nga oza illettré oloba ke bino famille boye me botanga tende nini bino bato bozalaki na famille boye nga Chimène na ya poto na âge à 9 ans seule école on atanga na kini eza les bambino à part les bambino natanga na école musute na kini après ton na ye na poto na sisi école primaire nanga na ke collège na ke lycée après na 4 classe ton na zui zemia moi nanga nazaki normalement mutu moko métier nanga ezaki styliste modélisme na katango po na zemia Warren Magali oza neloko expliquer ngate sans ozo mikumisa nga naza congolaise Chimène oza angolaise bandeko ngana ko yukela origine nanga sonité maman nanga 100% mukongo maman nanga za komba benga bomba na maman nanga za mutandu papa nanga 100% angolais naza 50-50 Magali, tangu yozo lo ba Chimène angolaise, yeke pikola no ba Rwandais o ba vandeli okuna na Congo, olo lingo pikula 50 à Chimène Magali. Ke pikola no ya ba Rwandais o ba vandeli openza na Congo kuna, ki kombata tango sala ngoka o vandi na liboso ya kamera na maboko no na mikuse cheke zolo ba cheke. Mosila soni, o yebe okomate Magali. Ngana zana nga moitié na ndimi. Mais lingala na komango bien. Lingala na ngana komakango bien. Mais yo siko mutoza 100% congolaise, tu sais pas écrire, tu sais pas lire. To loba français te po boyo lobo, to msou français za langue na bisote. Magali lingalo ebo komango te mutu nyonso o aza ana direct azolanda ebi ke Magali aza illettré. Magali oza illettré, oza inculte. O ebo komate. Nana ebi angote. Oh ngana iye bana ngana sala makambo ebele na Congo yo Magali nga Chimène azaka na association bande ko so bobeti grand cœur pour l'Afrique boke mona ba action nyonso o Chimène na grâce à association na e sala na Congo soki na tika kutute na lalisana na association nanga mwana stand by epe mapoto zaki na projet ndako yo yango sala kike na dozaki makam nanga association nazozela na bandaki formation na janvier ya aide soignante non oui il y a aide soignante par rapport à coronavirus to kata qui pose ça se passe dans un lycée ba fongola qui bécolte mais je reprends au mois de septembre donc on a aussi sa formation nanga aide soignante na ka infirmière oyebi ke na Congo en ayant ces deux diplômes na cause à médecin leki nanga zo fongolisa hôpital na Congo ya to na ba projet biso to linga ko avancer poni bandoki loko abino bolinga ka ko zongisa biso sima na vie Magali oyo sola nga eloko elamba Magali ko sola nga elamba ta sola na makamba ndaku elamba te ya ça veut dire que na kesombe elamba na magasin fona sala vidéo na ya ochela Magali yo nani makambo neza ya ba complexer loko abino nga tenga za complexer loko ta Magali nga Chimène to na banjo sombe elamba to na banjo la te elamba yo za na Afrique so za na Afrique te ozaki na bolo ko place obota mwana o ba botola yo Magali ko sola nangela mbata yo mutu mo demi daka mutu mo ga mkusata chindo Magali we lokote Magali we lokote tala fimo boye azaka tala mukongona masuke kangama tala gayar tali bumu gayar tala likolo gayar c'est tala mukelo kwa soso Magali yo baza cadre azana 20 ans ya métier na mairie métier Alain eza nini mobali na yo métier na eza nini asala nini Alain éboueur échafaudage moi liboma Magali yo oza liboma na kombo nanga lape na kombo nanga penza lapa po kande na loba malembe bona ndo yelo pe kaka bemba mama na yo Magali nga mama nanga Colette Kuzoma azaka na kini aza propriétaire mama nanga leki nanga o alandinga na sima aza propriétaire na Bandal nga moko propriétaire na poto o expliquer nga nini mama na o ba benga na à l'époque ton ba o benga na batu na Braza mama na koma o kombo la ba église pa luka place lala
Magali oko oye po telemi ofinginga. Teloko yo. Magali za mbasuke na maboko no ka mikuse wana. On dirait ba pigment. Eza mbasuka. Oye ko kombimisa sent ni touche oze loko te Magali. Okansa koyeba na oyeba ni wapi? Magali oyeba ni wapi? Oyeba ni wapi na Facebook? Soit disons moi c'est libala à Kendaraba Londres 1 mois 2 semaines 3 semaines moi c'est libala yezo moi c'est libala te so bengana aloyebi sa bangote camarade na ovaz ayaka obetela nga lisolo o tatano China kana Belgique wana o kosela ka ko ana zemi o China ka mbongo tatana ayako récupérer ko senga ozong selembongo noza lukuta azaki na posa yo kiso so ni internet o benga vaz po vaz abomelo moto. Loba nanga so na kosi histoire oyo moko yebike na beti yango vérité po master na ovaz mutabete langa yaya bonne vandeli mabe Magali onanga to banda soina tout le temps ça vraiment je vous le confirme pourquoi parce que ça hypocrite amuté mabe alingaka oh leki nanga ya leki no tokene wapi amela makala moto oyo griffe les biso leki on dirait ça griffe moko sike bimi oyo Magali mi akurpa ano lingo sala video sengale kino pardon ndengo bimise ndoki bande kolo mokut na lingana bosana boy biti Magali zoloba ke abandai ko pekisa mi José histoire na obete la bino siko exactement 5 jours ou 1 semaine avant bachuba mi José Mbeli na Villeneuve Saint-Georges. Magali a sala conférence milolo nani mi José petit nanga mi José Magali sko benga ande kwa papa Chantal oboyoka ba voice wana aibisa bango sko ba lobate yesko benga nde kwa papa ande kuna wana oh yo Magali yo kakate wasko nde kwa papa bangwana zoluba yo kakate na pekisa yo mwana wana azala kandoki apumboka penza na butu satu boye ba sololi wakaba mi José ba yoki na mi lelo ba yoki après ba kati Magali banjolela mi José oyoki ndenga lobi kazandoki fotika makamba wana obeta bino histoire tanga komo pekisa 5 jours ou 1 semaine avant ba chuba mi José Mbeli bandeko mi José kufite aza vivante soki nazo kosa botunai Magali azoloba na mijo nazana ba jeune prière nazomona batu ba oling ba oya bazolingo sala nga mabe boy ba ma abota penza bara misatu ça veut dire wana Magali mutachaki ko na sens kolobake abota penza asumba penza bara misatu aboma bango Magali kindeko ni ngoli oya o griffele biso na oyo Magali okansata msusu po shimena lobate ka okoko expliquer lokote siko on a salué ezani Magali na kosote soko ye na kibaba nanga kaka na bando yata ya 5 minutes 10 minutes pepe na bando expliquer bino vérité elo susu ya mususu na libanda olinga na expliquer bino bomoni téléphone nanga oyo tellement na déficit bando pesa ngo mwana nga Lucia na kosa bino te ekufi e ucho kufela nga kaka wa tangu kaka ba dernièrement uti ko sala ma Blandine Osako ayambaki ibuzela mais Magali mukolo Blandine Osako sala ka vidéo po ya olobaki bakangi Chantal nana pesa ka information eza yote Magali andoki Magali ozandoki apozo yako bimisa ndeti sant ni touche kindeko oyo griffele biso kindeko bandeko téléphone nanga ekufaki tibo moni Blandine Osako sala ki vidéo ayambaki mi José nga chimene nazaki au courant mi José kufite aza vivant nazaki na problème à téléphone nanga banda opela soude boy banda opele banda saka makamoko banda sala ke impossible na kota type mi José nani leki nanga Manuela sali vidéo asala ki vidéo so bo vérifier bo mona ke na vidéo wana Manuela pa sala ki nazala ki ti mi José kendaki koleka na tata wana wa sala ba makamna wana na bosa soki nani wana na kaka ba voice wana nazala kite
ezo bimake ngai natindaki ngai nasalaki boti kokosela makambo botika penza kokosela makambo bomoni mobile nanga tellement yokelinga mawa auto sombelanga iPhone 11 Max iPhone 11 Pro Max na ono salela direct na auto zwango kaka il y a quelques jours là nazaki na chombote alors makam nyonso eleki nazaki courante na komo yoka kako Chimène atindaki Chimène asalaki Josiane abebana na mutu oh Chimène botu na Josiane soki si yenanga to solola pourquoi bozo linga likambu nyonso kaka koleka na internet fo bolatisa Chimène hein nyonso koleka na internet fo bolatisa Chimène yaya bolianga te na bakindoki na bino bolianga te na mwa nzambe bobiti ba malédiction na bino nyonso wana boluka na nzoto nanga bobi poanye komate po makambu na bino ezaka lokuta yango Chimène azokende kaka de l'avant na vandaki na préparer rentrée scolaire à bananga nyonso eleki na ebite na yoki ka balobe mpuko sala ki video atangi kombono on pesa sala ki video atangi komo ya nini na ngai bino nanga nini oh Chimène afinga ka Manuela na ba faux compte ya boba ndoki kasi boyebi faux compte on pesa biso kombote bomoni ngana Manuela bokabola na bino bisote nalo ba bino penza vérité boko kabola na bino bisote bokita bomata boko kabola bisote Manuela kitoko aza leki ya Chimène mi José la reine aza leki nanga Josiane nanga na problème na été aza pe nanga Blandine Osako bino batu bokotisa biso na ba conflit wana un jour na ozwaton na oya ko expliquer bino ba conflit obino bokotisa biso ngaza na mbanda te na internet po oppose à la mbanda Chimène c'est que Urba lalio po Urbain pe aparngaza na mosi musute alors ça veut dire naza na mbanda te nazala kana mbanda te nga Chimène zéro nazanga na otikalanga bao balinganga ndenge nazalaka bo continue ko linganga po image bazo balinga ko latisanga ezanga te nazaka songi te botu na bango na panza nani po mamingeni kuna alinga ko ya ko griffe ko kosake ndetinga na panza e nandeko ya lokwa mukuso misapika boy oyebi mamingeni okoselanga makambu yelodi lipasa kezaka nga oyebi vérité meti lelo okoka koloba vérité te après to moni wana aya simbi bible abanjo teya ya oyebi kosala mutu mo boye na mokili mabe ofingisa bana na ye na lukuta moko boye après oyepo simbi bible obanji koteya aya bo abandoki wapenza bandoki yango na epseki mi José na Manuela après makambo nga Chimène na obunga na lingi subino na vie na ngate ba congolais bo amita mabe bo juge kamutu sans koyoka ye boyoka ka lito imoko bo mabe yango na préféré sikona ke sala ki côté na nga ya ki angolaise eza mieux po bo juge anga boyebi ngate botikala pe koluka koyeba ngate bozami te mamabe ça veut dire po magali a lobby alebino bondimi bobandi ko finganga pardon na kati video bo excusez nga na tiki bino